Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. C'est le Saint-Esprit qui fait dans les pensées Yabaeba Yokaka. C'est tout. C'est ça notre problème. Tata Kimbangu, Ayaki Mobik ici, du concret, nous a délivré de la souffrance. Il est permanent comme Emmanuel. Makambo Zali Kozala contrôlé Naye. Vous, peuple congolais, bazo benda nebino, bao l'accepter le roi femme samaritaine, venez voir, c'est lui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir votre sauveur Nakamba. C'est ce que tozo sa la bino. Bon boudé lelo lobi kuna bogoye baki torata qui occasion. Moi na monsona lubaka ba vérité, to mona kai comme si elle était devenue une folle. Elle n'avait rien à faire dans la vie, elle a craqué, elle commence à raconter n'importe quoi. C'est dit n'importe quoi. Kimbangu n'est pas dit n'importe quoi. C'est le sauveur et c'est lui qui sauve. Quiconque le reconnaît ne sera jamais confondu. Yingeta. Kimbangiste oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Eunwe! Embazie, Ebilumubia Kulwe, Yangalala, Nalobate, Imbangisoye, Toyokana. Nankombo ya tata mwana fe tata molimo sant. Tozana ya sengo mingi. Ngai pe nazela kiboye. Tozala ebele, tosolola, wete, tosimba makambo. Eza boyete, maloba na ngai ezali boye tokoloba tokobanda na makambo ya kala après toye kokota na makambo ya sika eza boye te ibangiso ye oyo nyonso eza koleka ngai ekokamwisa ngai te oyoki ya liboso topesi merci mingi en tout cas ntinsani na nkambo ezalaki benda bika me oyo aganye kini bana kino ye esika wana topesi merci mingi bosalaki mosala oyo emonanaki oyo moto nyonso asepelaki nango bomonaki kupu bie bomonaki te esengo bie esengo te tokolemba te tokokontinue mosala na biso eza boye te ya mibale tokolobela mpasi ya mwana ya nzambe oyo mosala ya mpasi menga na ndimi esika nyonso bakomemanga nazali d'accord pamba te ezala lingomba ezala leta asi na ndimaki
ya l'État ezalaki le 2 avril 2002 awa na Kinshasa na centre d'accueil eza boye te lokola nandimaki nakozonga nsima te kola nandimaki tokende liboso eza boye te pasi ya mwana nzambe nini pasi ya liboso kolo yesu lokola ndimaki mosala oyo tata na ye atindaki ye ye asiniaki ete malamu akufa ye asalaki mosala na ye asilisi akei me azalaki na bayekoli après 60 ans baye koboma bayekoli nyonso moko ndi atikalaka nani wana Yohane ye mutu atikalaka kasi ye kolo yesu alobaka nini yo Simon Pierre yo ozali fondation ozali banga ntango babomaka Simon Pierre alobi ete mokonzi na nga ntango bobomaki ye mutu na ye esalaki likolo kasi yanga Simon Pierre etana na se yango mpe esalamaka andimaki azongaki nsima te to ye na ntango ya papa Simon Kimbangu ntango bakangi papa Simon Kimbangu bakangaka mpe bato ebele oyo balandaka tata Simon Kimbangu 37 000 familles oyo ekangamaka ndenge ya moniokwami oyo bakufaka 150 000 oyo bandimaki pasi oyo elakisi ete pasi ya mwana ya nzambe biso bato ndimi kolanda bango kozonga nsima te soki ozongi nsima operdre makambo nyonso eza boye te toye mpona bapapa mama mwilu abundi alobi ete nga nakei papa mfumu alongo papa diangenda kuntima mama mwilu alobi ete mosala yango oyo etikali epa na yo malgré azalaki na bakulutu me bakulutu bazalaki kotosa ntango wana renu ezalaki na nkamba na 60 mpona kopesa ye kombo to bando kobenga ye nani biso tozalaka kuna lingomba alobi ete mfumu ya longo son éminence bamuta baza wana makambo ekei kaka na 60 wana province pardon ya bandundu toyebi likambo tosalaka na 60 na Matadimba yo kambo wana tosengelaka bolili pasi ya mwana nzambe papa akontinue mokumba na ye na 63 likambo ekweyaka na ngambu ya mpioka bato bingi bayebi makambo wana pasi ya mwana nzambe tokei 64 même na ba 59 63 64 likambo esalamaka na ba fleuve bato bayebi makambo wana eumelaka mpe eyaki kokatama kala mingi te nakanisa ba 69 mais na solo ekatamaka na 65
ntango wana nga nazalaka te kasi papa ayebisaka bamusicien voyage ezalaka na bango ya kokende na kimbuba yeti mvilaka nekise ya miko fuma longo alobi ete tokokende lisusu te likambo ya sika ezali koya nde kokatama fin ya likambo oyo ya bafleuve kasi na 75 na ndako wana papa alobaka likambo wana ye abimisaka pamba te baza kolanda ye na minduki na bambeli na biloko ya ndenge na ndenge mpo baboma ye ekiti mvilaka nekiza yeko veloloza ye mambo aloni mpo na mpasi ya mwana nzambe azongaki nsima te tolandisi makambo ebele oyo ezalaka na mpasi ya papa mfumwa longo vraiment kino lelo oyo toza komona ete makambo wana eza kosila te tokei bapapa basali manso mpe na 92 bapapa batiki biso ya suka ya papa mfumwa mbanza 2001 le 16 août atiki biso eloko epesaki ngai esengo bakufi na mbeli te na munduki te eloko moko te ezala papa kimbangu kaka na malade na hôpital bango nde batikaki biso eza boye te biso mpe yango tozali kosenga malgré tozoyoka makambo mingi kasi nga naza na bobangi te pamba te sinandimaki natika alors papa mfumwa mbanza atikaki biso mais avant atika biso na 96 ye ayaka na Kinshasa na ntina ya malade oza koyeba mais avant aya ye alobi nanga makambo ye alobi ete mboka yango oyo ezali kotikala epa na yo nga naboyaka te nsima azongi asalaka 11 mois kozonga na ye tosepelaka me likambo moko alobaki na nga boye ngai nakotambola lisusu bato bakosenga ngai bakozala na nga mposa ngai na bando kotinda nde yo bolandi ngai nasengaki te ye alobi na ngai naboya tokei et c'est vrai likambo monene nayaki komona nde na 99 ndako ya Lubumbashi atindaka ngai tozongi alobi ete likambo ya koko kinzembo tokei tozongi atindika na mambulu nakei ava ya mambulu kimbata kulusu malgré makambo ezalaki kobima mingi naza kosanisa te kasi nazali koloba boyoki programe makasi ezalaka ete naya na Kazangulu toyoka kobendana eza na Kinshasa nalakisi mosapi te me bandeko na biso akoreki boyebi nalobi ke nasanisi te kasi nazali koloba kaka bango te bamosusu mpe bazalaka
etumba ebandaki ntango papa azalaki eza ya lelo te bokoya koyeba ntina ya likambo wana ngai naza kobimisa tokeye ndenge nalobaki ete papa atiki biso balobi ete nazala motu ya lingomba naboyaki te me nalekisaki mbula mobimba nasalaki eloko moko te après la fête le 12 octobre ngai nalobi ete sikawa tosala réunion lingomba sala réunion ezala ya monene Congo Brazza Congo Angola Congo Kinshasa na mikili nyonso po tomonaki ete mutu nyonso akomande na ye mutu nyonso adirige bambuta mpe balobi oye tosala réunion oyo ekobongisa makambo kasi tomoni ete kobendana eyaki mingi ngai na kopesa nano likambo oyo eza na bible liwa ya roi Salomo ntango akufaka mwana na ye nde azwaka esika mwana wana bajeune basepelaka na ye mingi bambuta mpe basepelaka na ye mingi nini elandaka bajeune pardon bambuta babengisi mwana wana jeune wana ntango babengi jeune mpe aboyaki te akendaki bambuta balobi ete tata na yo azalaki dur to makasi mpenza me makambo mosusu olembisa yango mwana ntango ayoki boye ake kosenga conseil ya bajeune balobi jamais yo ozali jeune biso tozali jeune koyoka makambo na bango te komaki lokola bitumba baye koboya bambuta bajeune bakamati le devant na jeune na bango baconduire mosala nini elandaka kokabwana ye kokabwana ntango eyaki avant eya azongaki susu epai ya bambuta ke makambo oyo bino bolobi biso bajeune toboyi tokomi 1 roi 12 yo moko okende kotanga te esika nyonso yo olingi osilisi 1 roi 12 bokende kotanga na ndako kuna bakendaki makambo etosaki lisusu te bamoni ete Yelusalemi alongaki na ye elelo eloko toza koremarke bato baza koteya bango mingi botinda lisusu mbongo na nkamba te nakosi mingi bazwi mbongo ya nkamba bale na bango ntango mosusu okotanga mokanda bati monta ya mbongo ezala na dollar ezala na franc mais yango emonani te tena makambo oyo ezosalama eza komona na mokolo ya lelo eza ya lelo te banda kala na liwa ya Salomo na nsima makambo mabebi me biso tolingi te tokoma na point wana eske tokoma na point wana eza teke na nkamba eloko eza lisusu kuna te bopesa mbongo te bokende lisusu nkamba te likambo wana soki tolandi yango pasi na biso ekosila te o papa alobaki ete nkendolo yango wana tosala misala
totonga Yerusalemi ya sika. Tokosala bien, tokosala te. Tokopesa bien, tokopesa te. Libangiso ye. Makambo nyonso esi elobama nango. Papa alobaki ete mopepe makasi ekoya. Eza boye te, Kolo Yesu alobaki na bayekoli likambo ekosalama, me likambo wana ezali signe de temps. Mokili mobimba me bayekoli batuni ekosalama wapi, ntango nini? Ye alobi ete na ekeke ya mine. Oyo eza ekeke nini oyo? Quatrième, Mami mpe tumona. Oyo nyonso tozali komona kokabone kozala na bamai na biso bato na bafamille. Eza na Jean 24 kasi nalobi nini? Mais ibagiso ye kasi me mbindo soki ekoti esika ya santo yo mote ezala mayele, yo mondimi ezala mpe mayele. Toza na rond point banzela ekomi mingi. Jean toujours na 15 wana ibangiso ye nga nakendaki mbango mingi. Matthieu 24 ntingo bantu bibila balandange félicitation pamba te oyo napesaki ya 24 na 1 wana lokola mama aza na zemi ntango na ye ya kobota ekoki pesaka badouleur, biso tokomi na badouleur. Na nsima nde likambo oyo ya kobima. Eske nzambe akosaka? Bango balobi ete tolanda bango aveuglement. Tolanda bango ndenge nini? Moto ezali koya, bisengo mpe ezali koya. Réunion tosalisaki bie bambuta basalaki nga nasinyaki bato mingi eske likambo ya eske ezali wana te, alors ngai mpe nalandi résolution ndenge bambuta bakangaki likambo mpona likambo nani ya carte bakarte si ebimi pamba te partout o nkamba ya mibale libangiso ye toyoki makambo mingi ya ndenge na ndenge mpe ezalaki kosala bino pasi kasi ngai nazali kopesa conseil ete kofingama ngai kosala ngai eloko te pamba te mokili nde ekosamba. Soki bafingi yo te osali masumu te, eske mokili ekosamba? Kosamba te. Me ekosamba ekoya na tina makambo tosalelaka na kofinga mpe eza na kati.
Oui, c'est vrai, nandimi natanga te. Mais classe tata kotisaki ngai yango oyo. Ibagiso ye. Kotanga eza mabe te. Toza na mokili. Po ete soki otangi okomi mutu. Famille na yo ebongi. Me ngai wana nasalaki te. Kasi oyo tata alakisaki nga wapi? Pamba te toyoki mpe makambo mingi kasi nga na kolanda te. Po soki nazongisi ekozala lokola tokokani na oyo asali likambo wana. Exemple, papa Fumalongo atiki biso. Akomi na masina babwakilaki ye mabanga. Kofinga nzoto ekomaki awo. Bato mingi balandaka makambo bapapa bazaki koloba. Papa Mfumambanza apesi libondeli ete papa kosilika te. Likeseni fo ezala moto mokili na ya likolo. Bolandi ebisa bango likeseni fo ezala. Oyo ya likolo eza ya likolo ya se. Bango bazazi bato ya likolo. Eza boye te Aha. Nibagiso ye. Yango wana nga nazalaka na silence. Bakoloba bakosabwe. Me pula na nkamba tozaki koyoka na biso. Tomoni groupe ya bato baye. Ah papa soko sepeli te tala boye na boye bozongisa te kikakaka ye moko nzambe akotisa makambo na ye telo ofinginga lodo ofinginga okolemba te ngai mpe nakozongisa na ngai te malamu nawelela owapi likambo wana esalamaka ntango basingaka papa Mfumambanza na journaliste moko Jacques atomboki makambo eke na parke balandi journaliste papa alobi botika na bino ye fin de fin esalamaka nini bene boa bwana kuna donc eza nango na ntina te tolandaki toyokaki mais kaka baconseil totala mosala oyo baza kotinda biso silo likambo ya nkamba toyoki ete baconseil ya mabe eza koleka ekomami meme na Daniel bachapitre eza epele nde ndazalaki mosi papa obie tokobandela na nzembo bayuda papa Bube nzembo ya bayuda 125 ngomba ya Siona baoyo batiaka mitema epai na Yawe bazali lokola ngomba ya Siona yango eninganaka te epikama libela ndenge bangomba ezali na bapembeni ya Yerusalemi. Yawe azali pe ndenge wana mpo na bato na ye banda sikoyo ti seko yango wana banguna bakozwa mboka ya bato na ye te soki te bango mpe bakobanda kosala mabe. Yawe pesa bolamu na yo na bato ya malamu na baoyo bazali mitema pembe kasi baoyo batiki banzela na yo pesa bango etumbu esika moko na banguna
boboto ezala na Israël na kombi ya tata mpo na mpepo limosantu. Kimbangiso ye. Kimbangiso ye. Ngomba ya siona ezali wapi? Mozasire, eh? Tokotonga bien, tokotonga te. Biso tozala programme munene na nkamba. Naye kolanda nsima, bibende, batol, na biloko mosusu. Bokopesa bien, kopesa te. Kimbangiso ye. Résolution elobi ete oyo nyonso bavandi na kati ya nkamba esika kilongo ezali babima bakende na bakan. Bapapa mpe basalaka programme na bango ete kuna na kati ya nkamba kaka basurveillant nde bakotikala. Esika onga naza na mbongo te, naza na nsima te. Bo bato oyo bavandaka na kati ya nkamba kotosalela bango bandako. Nga na ye pa na bino bokopesa ngai te, bokopesa ngai te. Mbongo ikele be. Ewapi yao. bakolo banatindelaki bino balobeli boyokaki bango te, bofingaki misusu, botiolaki, bosalaki bo. Maintenant voici bayebi ta toza nango te, matali bango eloba papa Diangenda mutu moyindo soki na nakufi te akoyeba tina ya kimbangu te. Effectivement nga na papa ngo nakoma tango na yebaki epi naza reteni ke 3e fois sine tango na moni accord na bango mibale wana ba kimbangu eskana kiangani. J'ai compris que batona baza batu te, baza batu ba yeli biso ko ba problème, c'est-à-dire que ba ye ko fanda pona ko sisa lokuta ya ya mundele ayaki ko kosa mingi na mokili bakolo masolo ba ya siko bakita lokwa bazalaki baindo pe bazali ko lobaki Kongo mutu mwindo ndimaka likambo oyo euti na monoko ya mutu moindo te, kasi soki likambo muke kaka euti na monoko ya mundele andimi pe asosoli avant kutu verification kozanga koyeba ezali alienation ndeko na ngai bososola tata Kimbangu mobikisi na bino ingeta bazambe na biso bango oyo bayaki na mokili pona kosala ete Abraham ayebaki bango. Abraham ye ezalaki petit problème tanga moni bango ayambi bango balami bilubu bamonaki ete bango siko na tana biso baye distraction ya colonisation na kokosama baye kaka ndenge pe bakena bango. Papa Diangenda loba kenda na pota na motema na nini na yake kutu pe tango pe akufe babambi ebemene mabanga. Voilà encore là moto moindo azalaki na yeka moto mongo ya koloka ngana bondelaka na lobika ete banzambe ne boleka na kolimbisa bana po bayebi loko bazali kosala te parce que soki bolakisi bango monene na bino bango batali biso bakopakata mbango bakoloba bokosaki biso mpona nini bolataki poso ya nzoto falaki boyaka na ndenge na bonzambe na bino nde tonga tondima bino mbala moko. Mais moto mwindo azalaka moto ya pamba oyo asanga mayele ndenge bajeteki na bajeteki bayembela bango ozanga mayele sosola nzambe nayo Kimbangu yende ya kosunga yo ondimela moindo lofundu ya pamba atika kotia tembe Kimbangu azali nzambe nayo moindo lofundu ya pamba atika kotia tembe Kimbangu azali nzambe nayo. Amen. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV.